HP Media. Bien aimé Yoka. La fois passée, on a EHP Media, puis on a passé un message à tous les enfants de Dieu. Mingi bato ekobo basipela ki na message ote. Na lobaki boye. Tonga oba mama babetaka pour kanga mabote za ka démon mobimba oba kotisaka na nzoto. Amen. Bible zo ba ke pa Yesu bikomba banzala kate. Tango déjà obeti tonga okangi directement mabota na okomi déjà ekomba. Chiko tonga ona ndia melaka makila ba mama, ndia melaka superme ya bala mibali po epesa mwasi mwana te. Eza démon mobimba. Eza la date soit esili, on a déjà démon déjà za incarné na nzoto na yo. Eza na batu mingi bakufa, pe milimo na bango ezaki perdu pe kena na lieu de tourment à cause janini ya tonga. Et maman oya tche mutu na sabi misenga ba biloko azole la bana ye. Na ebisi ye, yebisa ngo juste oye aka poche pe na biloko aseki. Ebisinga o comprendre te. Ebisinga papa basangai ma ele susu na mela. On te met ça la moto. Na kena fungoli congélateur, na joue la pêcher, mari amela habita on a okende na schématique la kososola ce qui na sanani. Na ngina simba habita tika na mwana la makasi ya kotelema. La bibo na ta kashata chemise plan za kina nani na Lacoste. Nani na plamo braka simoko. Abisinga no kutanga kasi libanda na zo zelo libanda na kondi siko na kata chambre nanga pona zwa chemise na kuti na kata lupango zela kite na bimi libanda na tuni bazo bazaki libanda zela leki na kota kei amona nite na zela ki ampe na mwako banga si bato basali mingi remarque bato bamona kina mona mingi makambo panda la nuit tango na lali panda la nuit de na zolo tandoto na zo mona bato do sala bilanga muto zo diriger bango zaki mona mwasi mais na image ya mama ki mpavita ao diriger bango basala bilanga ifu ba congolais balia basala bilanga aseki abiyo luka kinga tona bimaki libanda o luka kinga yi na mutu na cho visiter yo o luka kinga seki. HP Media. ezala bato ebele bakoki ko supporter pasiter ya COVID-19 bato ko simba baloji na banganga nde monter a bato ngana pesi mama zo besanga lobi na bungi siba na ebele bakoki pasiter COVID-19 na lobaka bato batali ba émission na ngakala na lobaki COVID-19 ezala ngo fin du monde terre na songi ali puta na ye na moni ya fungo na bimise ninga préservatif maman de toujours pas préservatif et quand il vit nanga et quand il vit à bana nanga ebele ce qui na zolo ba ke na zolo la bana nanga eza par rapport à bana nanga mosusu ba kanga mi awa na préservatif na tunia commence à la bivanda kimia maman oya na bonde la pona yo abisinga papa vanda kimio yo kanga oza pasteur na bishimi na pasala bi yo kanga eza ko bonde la pona nga o bonde nga a fonction makambo nga na oloba ya mibale abimise ninga carte mo kaka na songa liputa na ye do ezaki elinga makina mbongo abende carte na abimise na papier moko ba dessiner likolo ba komi COVID-19 ebiso to yebi coronavirus oui abisinga lobi ba congolais baza peuple on a ninga kamingi mais dommage COVID-19 ekoteli bango awa po boma bango na tuni na ndenga nini po biso nyosho de déjà na COVID-19 habite ezokotela bango shiko na batonga o balingi babanda kobeta bango. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, vous qui nous suivez partout dans le monde, à travers l'internet, à travers notre chaîne EHP Media, vraiment, Topesibino Mbote Mingi, Kolo, à Pamola, Bisso Mingi, et Nalobara toujours, na Komona Naboye, ils ont la volonté na Bissoti, ils ont la faveur, toute grâce pour Nzambe, à Ebaka, pour ça la Bisso, pour te tomber dans les sous Mokola Singa, Pampate, et Bélé, Bamesana, Narola, la paix pour l'Ambra, Bakantari, ils ont l'habitude, oh non, ils ont l'ingolou, Tengi David Azolo Balobi, il est riche à bonté, et voilà pourquoi. Topesi bino batu bozuli baku ya kolanda biso botiki misala na bino botiki ba occupation na bino pona koloka nini nzamba tshena mnoko ya basali na ekolobela. Voilà pourquoi je ne suis pas seul, nazana musala nzambe le pasteur Israël Noche ndenge to message toujours koloba que kolika na média ezara pambate ezara toujours pona insudu l'éternel maramo nzamba tsaka na mnoko basali na ye pona kolobela. Voilà, avant de débuter na losambo na profiter non papa. Bonjour et puis Banazan Bazola Ndayo. Bonjour papa. Mbote ya kopesa bango ezali. Voilà. D'abord nazo pesa mbote na bato ba si décider na motema na bango
baninganga société baza libre na choix na bango donc na pamoli bato nyonso baninganga société tango moninga bayoki kanda matina motema et mon super kuta longo l'émission les petits bango mbote j'ai béni tous les enfants de Dieu au baninganga tango so bande kolamba boye a moninga bi pasteur ba parents na ba kufa bande koné ba kufa ngandi na commande konaye na pesi bango mbote. Merci pour la bataille, nous sommes à temps. Il y a bon de la pour n'engager. Naba o ba yebinga, naba o ba yebinga te. Nzambalola apambola bango. Merci pour la bataille, nous sommes bandima ko soutenir nga. Naba point fort n'engager, naba faiblesse n'engager. Kolo a apambola bango. N'engana simba peu mon papa beso le baki a kola kola muka. Ils ont habitude te. Kola kola muka. Ils ont habitude. Donc habitude des eloko oyo. Mutasala kango plusieurs fois, peu souvent. Mais pour mes akola kola muka ezalaka continuer le terre. Ezala mukolo mutakola la, pe la muki société et ça lui fait. Donc kola muka ezalaka habitude. Ils ont fait Patrice na kotsa batona erreur wana. Donc habitude ezalo ko mutasala kango souvent. Le loi sali, le ba yanga benga habitude. Mais habitude yango ezalaka continuer le terre parce que tous ba parler sans là, tout finir par kokufa. Merci beaucoup. Voilà, merci papa. Bible le biso en toutes choses, tous voient le Seigneur Jésus-Christ. Tout chaïwana za na biso lokola alpha. Voilà pourquoi on enseigne na yo to limiter le sang. Seigneur, to tiki émission oyo entre tes mains, c'est poussé na molimo na onde biso to lobela yo nzambe. Ozubiso juste mon okona yo. Ezana ba papa ba maman o ba vandi, ba zoka to lo banini oyo tindaki. Mon Dieu, présence na yo et accompagner mission oyo na kombo na Yesu, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, vraiment, quant à moi, j'en profite de dire un grand merci à Bino, fidèles, chrétiens, serviteurs, servants de Dieu. Nous vous toujours pour prier pour la chaîne et HP Media et précisément dans mon sala auto salara pambate biso mogo to rugate et c'est ça l'amour au Christ biso. Aimez-vous les uns et les autres. Vraiment, à travers cette émission, tu as la béni, édifier, pourquoi pas consoler nzamba sala mama menene na onyos to bané ko luka pambate bilobi oyaye painaye. Alors, tu as été à travers cette émission de participer à la débit jusqu'à la fin. Nzambe Amimoni Sama, l'école Vina, on débit il est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oui, papa, Dengue Kaka, tu me sens toujours Kolobake, présence na yo, Olobaka, na ta chaîne Oyo, et Zarapambate, juste pour na sa message aux Nzamba Pécho. Mais avant, on a d'abord le cola aux papa et bana bitike, le père des orphelins, et dans le bara toujours, tokoki ko banda beauté sans que bande kwazota la biso, ba parents, ba papa, ba maman, ya bana oyo, yo pour beaucoup là, ba on fait bazar, ba parents, na bango, sans que ba santé na bango tokoki ko débiter, sans toutefois qu'il n'a tout na yo boni santé à bana, et puis ba la moki ndengeni. Oui, bana bazar bien, n'est-ce pas qui n'a débit? Et puis national le banc plusieurs fois. Tu peux ça qui a aidé à ça Ophelina, c'est Dieu lui-même. Amen. Ophelina, Jésus et mon papa na comment nzambe muta pesaki. Toujours formé ba serviteur na kati ya Ophelina, Jésus et mon papa. Toujours cliquer bango Yesu, ba Yesu. Et na profiter ko pesa bango mbote. Nazo senga na parents ya ba Ophelin. Jésus est mon papa au bazar partout dans le monde. Tous allons la déplacement tout ça là chaque samedi ben abakina un peu ko sepela moi moké pour babimarate na fiking. Souvent moi ba transport de ça la rabi so passe. Na on sait na batonyo so ya un bon cœur. Si ba ça même à moi cotisation, les fils qui attendent minibus. Ouais quoi permettre on la bana na Ophelina mo ba kosa bana et maman bana basa la tourisme bana baza tout moment faire mais que ça la mukolo moko to bima kaka chaque samedi et to dépasse la moi mingi faut ma bana fikin parce que na moi piscine et puis voilà moi pour ton matana bango zamba vite basé belé moi ba transport les opesa puis so passe mais baza bien moi ba difficulté pas collier ezali moi ba difficulté biloko belé ezali ya bakisi to senga pe na batunyo so monter na malamu na nga ko forcer na point notamment déjà ba orphelin baza quelque part c'est qu'il y a un besoin et ils ont la propriété à tout moment tout le canal a besoin en tant que maman ba orphelin papa ba orphelin comprendre que ce que nous avons signé mon témoignage. Voilà, merci beaucoup. Nakati orphelinat Jésus et mon papa n'est papa tu koloba ils ont ba serviteur oyo baza formé de le bas âge et puis na kamwa ki précisément on a na tala ki majo vraiment azolingana senga Charlie kanga na réalisation mais ka ko projeter qui est majo tout le monde a bana ya miki bana miki je dis bien bana miki niveau bazana volonté ya ko sambela na amour wana ezo na kati ya motema ibongo ya bonzamba osala tendeni. Alors na senga Charlie kanga zo pesa biso image ya kitu maintenant ya bana tongo bala mukaka tout le monde va sambela. Alors suivez cette image, on se retrouve tout juste après. Suivez HP Media.
Le feu, ça le quoi, mon tozo bois que l'eau. Envoyez le feu. Envoyez. Bien. Envoyez. Bien. Envoyez. Envoyez. Banda kotinda moto nzambo zobetsa mabo. Banda kobebisa tout le grade de ya. Lebose. Libose. Lenda baba. Lebose. HP Media. Merci beaucoup na Monique et ce peli ici papa pe maman nyo sobozola na biso en tout cas ezalaka esengo mingi lorsque moi na botami ozola kisaye déjà Jésus-Christ de passage en tout cas nzambe azolo kumu et puis biso nyonso na équipe mba HP Media to sengio. Merci beaucoup. Merci Jésus et mon papa. Vraiment, merci beaucoup. Alors, tous on a maman comme Nabiso, message au édifié Bananzambe, Natiki, Namaboko Nayo. Merci, je bénis tous les enfants de Dieu qui me suivent partout dans le monde. C'est bien moi, votre humble, le pasteur Israël Nash. Mbala mingi na sina loba que vie chrétienne, a expérience personnelle au monde salarié dans Nzambe. Là, je vais exemple mon côté à terre. Makambo oh la réalité mutu amona na kati ya libala soki abali ndazwaka expérience. Vie chrétienne ezandingwana. Et comme il okola moi mon message papa Brice et on a ba phénomène moko un peu lekeli mais la bon moto. Le bien zaki na moi déplacement na kinaki zandu kosomela da bana congélateur bazo mama ya komelaka ya mama malili par rapport à ba moyo na Kinshasa. Et on a poko na songa ki nazalaki tellement fatigué puis nazwaki moyesika na lali. Na oki bazo betela ngai na porte na nga ya ndako na fungoli mama moko azalaki na zemi mais na pasi ya kobota azalaki ye moko. Atuni na kata lupango esika na futelaka balakisi ndako awa ipana ngai pe akoti na pasi ya kobota azalaki vraiment na pasi. D'après ngai na kanisa ki lokola ayaki po na sambela po na ye azalaki accompagné na mutute. Abisinga papa nazala ba message na ekopesa yo. Mais tant que pesa nga ba message yo ngaki apesa nga oyo ngana yo tunguto yo kasikoyo mama oyo achaki elongi na ye na se. Alors bina zole la bana na ngai. Na zole la bana na ngai. Na zole la bana na ngai. Abandela ki phrase oyo mbala misato. Na zole la bana na ngai. Na zole la bana na nga. Na zole la bana na ngai. Na bisi mama me ozana zemi ukufele susu mwana abite nazana bana ebele. Mais nazole la bana nanga o na bungisi na tunye nenge nini aseki na songi ali puta na ye na moni afungo na bimise ninga préservatif maman de to pas préservatif oyo ekangi vie nanga ekangi vie ya bana nanga ebele ce qui nazolo ba ke nazole la bana nanga eza par rapport à bana nanga mosusu bakangami awa na préservatif na tunye comment ça alors bi vanda kimia maman oya wana bonde la pona yo abisinga papa vanda kimi yo kangai oza pasteur na bishimi na pasteur bi yo kangai eza ko bonde la pona nga o bonde la nga a fonction makambo yo nga na oloba ya mibale abimiseni nga carte moko kaka na songa liputa na ye dozaki elinga makina mbongo abende carte ona abimiseni papier moko ba dessiner likolo ba komi COVID-19 obiso stoyebi coronavirus oui abisinga lobi ba congolais baza peuple on a ningaka mingi mais dommage COVID-19 ekoteli bango awa po boma bango na tuni na ngenga nini po biso nyosho de déjà na COVID-19 habité ils ont kotela bango chikoyo na batonga o balingi babanda kobeta bango na bi comment expliquer ayebi singa lobi na bungisi des gens plus de 2500 personnes bato baké ba koti na bakisi bato ba koti na baloge bakoki passe ya COVID-19 te. Parce que ne vous y trompez pas, COVID-19 est bon ici, batumi et l'ongoli batumi sala et baby si misala ya batu makamwa batu ont marché les sous-soutés à cause de COVID-19 et ça la batu belé bakoki ko supporter pas si terre il y a COVID-19 batu aussi ma baloge na banganga de monter à bateau ngana pesi maman zo bisanga lobi na bungi si bana ebele bakoki pas si terre COVID-19 na lobaka batari ba émission na nga kala na lobaki COVID-19 eza nango fin du monde terre COVID-19 eza nango pe frappe nzambe te COVID-19 eza esprit de mort oh déjà za kabanda kala mais
bapesi yango efficacité na pression mosusu pour bema bato bapesi na kombo ya COVID-19 natengenaka bino bakonjo basalaka y compris président de France parce qu'il impliqué na kata makambo oyo na ancien président ya Union africaine ya kala o azalaki président ya Afrique du Sud ezalaka complicité o basalaka likolo ya mai pe bazalaka bolumbu basalaki yango na 2019 basalaki yango na 2019 application nango e kokota po bato basani ni bakufeza na bakor satanique oyo basinyaki po bato bakufa et yango on babengaka COVID-19 donc COVID-19 eza date oyo ezalaki créé yango babengaka 2019 po bato bakufa sikoza juste esprit de mort yango memi chaos na monde bato mosusu bazosala te même mosusu bapagano même mosusu bachrétien bazosala te pe ekwesi baéconomie ya monde ekwesi baéconomie ya monde nde ememi pasi mingi bato ebele bakokite nde na eko comprendre kolele ya mama oyo ayaki alobi nabungisi bana na ngai eliboso elakisi nga préservatif ya mibale ayebimisela nga karte ya COVID-19 no mo papa moko badesina COVID-19 azobisanga alobi à cause j'ai esprit oyo nabungisi bana na ngai do ezala bato ebele bakoki kosupporter pasi te bakoki chômage te bakoki kosimba bakisi do nzamba zolo bake a perdre bana na ye et ya suka ayobimisela ngai tunga matrus mon kat nga bimiselinga tunga ngo eza un peu rouge donc kopali nango eza rouge ebisenga papa moni tunga oyo ekangi mabota ya bana na ngai puis ba demo ba koteni bango na nzela ya tunga la tuni ye tunga ngo eza ani abi eza tunga ya okanga mabota bele me yoka la fois passée na lekaki awa na EHP Media pe na pesa ki message à tous les enfants de Dieu mingi bato ekobo ba sepela ki na message ote na lobaki boye tonga o ba mama ba betaka pour kanga mabote zaka démon mobimba o ba kotisaka na nzoto amen bible zolo ba ke pa yesu bi komba bazalaka te tango déjà obeti tonga okangi directement mabota na o komi déjà ekomba siko tonga wana ndia melaka makila ba mama ndia melaka superme ya bana mibali po epesa mwasi mwana te eza démon mobimba eza la date wala esili oza déjà démon déjà za incarné na nzoto na yo eza na batu mingi bakufa pe milima na bango ezaki perdu pe kena na lieu de tourment à cause janini ya tonga et mama oya tia mutu na sabi misenga ba biloko azolela bana ye na ebisi ye yebisango juste oye aka po expliquer na biloko a seki ebisinga o comprendre te ebisinga papa besangai ma ele susu la mela otemelo sala moto na kena fungoli congélateur na joue la pêcher mai amela bitango na kokende na schématique la kososola soki na sanani na ngina simba bitatika ngamo nazala makasi ya kotelema na bibo na takashata chemise pour nazaki na nani na Lacoste na nani na mo braka simoko abisinga no kutanga kasi libanda nga zo zelo libanda na kodisi ko na kata chambre nanga pona zwa chemise na kuti na kata lupango mazala kite na bimi libanda na tuni bazo bazala ki libanda nzela leki na kota kei amona nite na zala ki ampe na mwako banga si bato basali mingi remarque bato bamona ki na mona mingi makambo pendant la nuit tango na lali pendant la nuit de na zolo tandoto nazo mona bato bazo sala bilanga muto zo diriger bango za ki mona mwasi mais na image ya mama ki mpa vita ao diriger bango basala bilanga il faut ba congolais balia basala bilanga aseki abiyo luka kinga tona bimaki libanda o luka kinga yi na mutu na cho visiter yo o luka kinga seki abetinga boy mon fils o luka kinga mbala moko ne ko la moko na pongi na bandi prière j'ai compris que maman on a mbaki na ndako incarné na nzoto mutu mais zaki maki pafita zamba za na capacité à repérer sa message ce qui ont remarqué ma monsieur habité maki pafita kufa oui c'est vrai mutu akufaka mais molimo wa mutu ekoki ko kufa te donc remarqué même ata Christ tango bane ko refuser kufa ils en a deux personnes au ba kufa qui ba ki ko visiter to monaki Eli na Moïse. Oui. Donc en quelque sorte, n'engné bisa batuke COVID-19 et côté di batu awa chikoyo po à bientôt awa batonga ezo banda ko pesama batonga ya coronavirus ezo banda ko pesama to zoye bate ko apporter nini et chez maman pleure n'engina crepele bana nzambe nyonso la monde o ba koti banda ko abunganga o ba koki pasité pour misale longwe par rapport à COVID-19 nzamba zole la bino bozonga na makolo na ye. Merci ming papa Brice. Merci beaucoup papa, vraiment c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. En tout cas, vous avez un message très profond bana nzambe to zongo
vraiment en considération et puis tout mec un peu qu'on semble la peau d'amour parce que lorsque Nzambazolo ba a ebitina et puis Dieu ne fait pas une chose sans révéler à ses serviteurs. Parole de Dieu et le bible moti qui est Nzamba Pambolo papa rapidement numéro de téléphone na yo et ils a pas affiché na sewana pour na bateau beaucoup zongo beaucoup ma directement voilà. Oui papa Brice bateau ba salate si ma modèle ba préservatif. Le cas la fa passer dans l'obaka. Oui. Mai oyezalaka na kati mafuta oyezalaka na kati ya préservatif ezalaka mafuta utaka na mabele ya démon. Oui. Bato batala ba chiffre na biso akala ba omona ka atra na kati ya HP mede ba omona. Tango mobali azo éjaculer parce que maman apesa ki pe l'accès préservatif atango ki na ngadi bato belé bakangami à cause de l'oko oyo. Le bato belé ba me kotisi na ba prison. Le tango mobali azobimisi ba semence na ekoti na kati ya préservatif. Mo préservatif ekoti na kati ya mo préservé. Alors mayu wana ezala na kati tuma mafuta wana eza mafuta oyo utaka na mabele ya démon tango mobali a éjaculer ba ki semence na kati ezo permettre que monde ténèbres ba se contrôle ya vie ya moto parce que ba superman ya mobali eza mutu mobimba neti ngana tout ça ba résultat ya ba superman na biso tonga eza juste ba démon nde ba accompagner katunga obo mona kana ba beta kana ezalaka mai moko travailler ezalaka kisi moko travailler ben moko ba code sur na kati et ko permettre que démon a contrôle ya vie na yo mona mosi et loko liboso a okanga aussi sa puissance ya système mobali azo contrôler na yo mosi azo contrôler na mobali oyo a bimi na yo donc ba tele saka biso image ya bien ya tunga mais ba désavantage nango eza trop spirituel et ba nzana mingi ba subir ba conséquences numéro na nga téléphone yango na ngina pesa pona bato bazana posa to assister bango na prière pona bato balingi basunga ba orphelin pona bato babondela pona biso pona bato bazana posa ya ba conseil nazana posa avant de continuer la mission oyo na tuna mo mutuna moko na ba mama papa Brice oui na tuna ba mama ba répondre nga atana ba commentaire alors à cause ya question oyo na otanga nga ba commentaire pona tanga nga ba commentaire te na tuna question moko na ba mama kala ne ba répondre ngai pona nini esala ka bana basi pasi ceux qui baye bisier au commune longi ya mikolo ceux qui otali elongi na ye otali na âge na ye ils ont concordé elongi ne fait la bongo mais pourquoi je na kabana basi ceux qui baye bisier na la posa réponse que osana elongi ya mikolo eza na bana basi nyonso te mais la plupart na bana basi bazalaka gêné pour anini bana basi ba diminaka bambula na bango eza na mwasi mosusu azana âge ya 46 ans mais à cause ya za mwana ya 36 ans mais monsieur kutu ba changer ba date de naissance na bango et ça la bango mabe na nini bazala ka léger na nini ni les sala ka soni na bango po bandi mateke bazami kolo on les a question ba mama ba koki ko répondre biso mon numéro de téléphone yango na ina pesa ça plus 243 89 72 32 229 dans le but plus 243 89 72 32 229. Merci Papa Brice. Vraiment merci beaucoup. Question au tenir là vraiment mais qui un peu conséquent mais gloire à Jésus parce que le logo t'a la commentaire. OK, merci beaucoup. Quant à moi je dis un grand merci à vous tous ma fidèles nions sur vous qui va courir et pour conclure na rappeler biso siko que il faut tout un message en considération tout ça là pour na pas battre République démocratique du Congo et Zalimbo Kamoko et Zabinu Makasi mais ben conscient baza ebele ils en a battu bazo vivre bazo exister ils en a battu exister plutôt mais va vivre c'est-à-dire moto azo vivre ça moto biti existence na voilà merci beaucoup na bino bato qui ba kwa kolanda biso j'ai dit un grand merci depuis la France la servante de l'Éternel la Noéline Mpoka maman Francis Mpoka maman biso na pesi mbote ebele et pourquoi pas na pesa Jaël Mpoka na pesi bana nzambe nyonso prophète JC Manianga orphelinat na Jésus mon papa ya ngwana na bosani pété maman la ilibenga vraiment bana bango wana bazo kola toujours na losambo nengi bolanga boye ba santé et baza toujours na maboko ya malamu ya les pasteurs Israël Nonche pour na boye ba encadrer bango merci beaucoup ba numéro est affiché on a le numéro pasteur Israël ils ont déjà nassé aux on a besoin vraiment rapidement pe ya ngwana na c'est affiché alors bon continuer toujours pour benga ba peine na bino et se édifier biso ba commentaire pourquoi ba critique na bino pourquoi pas yango pesa la force amsa na biso et mata je dis un grand merci à notre maman GH et à papa Osé Amani Nzamba Pambolo ainsi que toute l'équipe ya EHP Mobimba notamment Charlie Kanga Dede Miongo et Meklin Fouila batunyoso ya EHP Media na bino pe bozwa ki libako kolanda biso botiki misala bobanda ko sala po pesi biso
tant à bien pour la ticket à travers cette émission on a fait nango nzamba pambola yo après ça yo ko bandaki kuluka voilà papa to ko kontir nzamba banene pour la alpha à clôturer notre émission lokola omega oui papa pour ya commentaire natala ba commentaire te pourquoi parce que ba commentaire ya batu ezalaka avis ya mutu pour la vie ya mutu les gens comme tout muso zo mono zo bela na vie na zo mati garçon ya obikate akokufa à commenter ne ba benga ngo commentaire natala nga ba commentaire te pour la mona ke ko apporter le nga iloko te muso a commenter ngone atalika ning na bien o faza ni aventurer Bible zo ba que ne jugez pas selon l'apparence muso a juger au cas a commune na ciel nta muso prédication ta yo peto lembio ezalaka ba vie ya mutu na mona ka na kacha ba commentaire moi distraction le ka moi mingi mais na otala ba commentaire pourquoi parce que na poser question na ba maman nyo sote mais la plupart balinga te ba ebise ke a commis mukolo ezalaka dia nini et je na kabango pour na nini ba maman ba répondre précisément ngai na ngina bondela pour na batu nyonso pe na clôturer émission Seigneur na tiki mboka Congo entre tes mains na tiki ba congolais nyonso baza partout na monde na maboko na yo pe mboka na biso Nzambe ba disposer ba tonga ya COVID-19 pour ba beta batu na nzoto mon Dieu za yo mutu epanyaka épargner peuple congolais na kombo na Yesu j'ai ainsi prié amen et ciao bye bye on se retrouve au prochain numéro bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.